ya mwana pe tata molimo santu. Lelo soki lelo ekomi ya kokanisa na lingomba ya tata molimo santu na ntina ya accident mobanga papa dia lunga na Kiangai. Accident wana na ntina mosusu te mpona kowelela biso bandimi oyo azalaki moboko ya bampate azalaki nango sang moko abungaki atiki alandi kaka moko oyo abungaki kino kendaki korekipere ye mitunaka wana nani asalaki ndenge na nkolo Yesu na lingomba tata molimo santu na papa dialunga na Kiangani na date ya lelo oyo 28 septembre 1985 ya mote tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisi biso ete toyeba bokoko ya tata Simon Kimbangu koloba ete koyeba bokoko to ebandeli ya lingomba ya tata Simon Kimbangu pene likambo nyonso ekozalaka na témoin na likambo tata Simon Kimbangu ndenge abandaka mosala na ye elaka ezalaki ya nkolo Yesu na papa Simon Kimbangu kasi bakotangelaka biso nyonso ntango nyonso ete témoin ya liboso ezalaki tata Sumbu Simon oyo azalaki camarade na ye na lokengo kambo nyonso ndenge aza kokotana na nkolo Yesu kasi témoin ya monene akozalaka aza na kati na ndako solo likambo wana papa Simon Kimbangu ayambaki yango azali koyebisa ntango nyonso na papa Sumbu Simon mpe na kati na nkamba awa moke moke banda bomwana papa Simon Kimbangu mingi babandaki kososola mwana oyo boye toka toyebi histoire oyo ya tata koyela tata oyo aboti papa Simon Kimbangu nyonso awa na kati na mboka ya nkamba bakumisi papa Simon Kimbangu ndako mwana na ye tata koyela solo aboti mwana ya moto ndenge papa Simon Kimbangu na suka felicite kasi koyeba ete bino nyonso ndenge bozali awa bakoko na ngai na baboti na ngai nanu bobotami mpe ngai na mizabelaki tungisaki papa koyela mpe bakoko nyonso bazalaki na kati na mboka oyo ya nkamba ntango wana baza kobenga yango Mbazambola
kolobaite bakoko na babote tata Simon Kimbangu malgré na ngonga wana basosolaki te kasi baye kososola ete oyo mwana baboti awa na kati ya mboka Nkamba azali mwana ya ndenge mosusu yango toyokaka na batémoignage ebandela mosala na ye na le 5 avril ndenge toyokaka papa koyebisaka biso mama Mwilu ayoki voix na nkolo Yesu oyo bazosolola na papa Simon Kimbangu. Mama Mwilu nsima ya masolo ya nkolo Yesu na papa Simon Kimbangu atunaki papa Simon Kimbangu, nani wana bozokosolola na ye nga naza komonela biso alabi nkolo bazopesa na mosala kasi yo olobi nga naza kobanga na ngai mosala eleki monene surtout kotambusa bato surtout ke bato ya mokili mobimba nga natambusa ampasi mama Mwilu alobaki ete ndima nakopesa yo maboko. Papa Simon Kimbangu ayebaki na ye akokoka kasi soki atali na kati ya ndako soki baakord eza te eza mopasi talaka na bomoto ndenge biso tozali awa surtout likambo mosala ya tata Nzambe ezalaka makasi mingi soki yo tata oza makasi mama aza pene na likambo wana te ekozalaka mpenza pasi mpe na bana mpe ntango ayebisi ye ndenge wana papa Kisolokele alobi ete tata banda lelo ngai nakozala témoin ya makambo nyonso ndenge ekobana kosala. Pasi Kimbangu alobaki na papa Kisolokele ozali mwana ozali nano mwana moke okokoka te. Papa Kisolokele andimaki ata esika bakobomela yo ngai nakondima nasala wana batémoin ya likambo ya tata Simon Kimbangu. Donc likambo nyonso tata Nzambe moto nyonso azokomema mokumba wana témoin akosangaka te yango toza kolanda ntango nyonso papa Simon Kimbangu nkianga naza koloba ete na likambo nyonso surtout oyo etali tata Nzambe tata Molimo Santu témoin akosangaka te. Tata Nzambe batémoin bazalaki oyo toyekomona ete Lucifer aki komona eke basekret nyonso tata Nzambe esi ayebi yango donc ye mpe akomaki capable ya kosala mutu nde na likambo oyo ya lelo ya le 28 septembre oyo elekaka na 1985 solo batémoin tozalaki pamba te yambo accident ekoka kosalema eyebanaki ete accident moko ekosalama awa na kati na Nkamba eke kozala mortel. Batémoin bazalaka avant une semaine même parce que soki tose souvenir na le 2 août na 1985 wana tobandelaka nanu kokende na Kinkhenge na Luozi na Manyanga kuna bamusicien ya Nkamba bayebi très bien et quelque bambuta oyo na kati na Nkamba oyo baza nanu ya bomoi bayebi mobembo na biso na papa Mfuma Mbanza na Luozi ti na Kinkhenge na le 2 août 1985 wana maye bazalaka kuna tozongi kozonga nyonso wana na Kinkhenge ndenge tokendaka etali nini
botongi Yerusalemi. Botongi Yerusalemi. Bamoye oyo ekotonga Yerusalemi fo ekuta euta na mokili mobimba bipai na bipai. Unai monanaki ete kuna na kinkenge mabele oyo bakolomboka bamonaki ete mabele nyonso yofo esalama bilanga surtout loso wete etonga Yerusalemi. Likabo wana oyo bato kinkenge bamboka wana bapesaka nde yango wana bazamba minene na esobe esalama babilanga loso na banjeta mbila mpona ebota mbila epesama mafuta botina na mabele wana epesa malaka kino lelo mpe mabele wana ezali kolonga kuna toye awa makambo ebandi na ndenge nini na ntina kaka mosala ya botongi Yerusalemi owela na bisika nga nalingi nazala responsable na mosala boye ngai nalingi nazala responsable na mosala ya boye na kati na lingomba na tata molimo santo toyebi eke ye moko tata mokonzi akoponaka yo zala esika boye yo zala esika boye yango papa diangenda azwaka kutu exemple ya tata moko oyo abanda kozala na ye ntango nyonso oyo babandaki kobenga mbuta kisita ye mosala na ye kotoka mai ya nkamba kocharge na babidon po ete eservir mpona na Kinshasa. Mosala ne yango wana abandaki komonana lokola mpenza na mayele ya kokoka te kasi papa diangenda alobi ete biso totie ye wana toyebi ntina bino koza komona ye aza na mayele ya kokoka te kasi toyebi ntina asala mosala wana kasi ndenge azali wana nakoki kobongola ye nakoki kotia ye mpe akoma mpe président quelque part papa diangenda alobelaka ngo te. Alors na ngonga wana na mois d'août wana awa na nkamba na 1985 wana oyo elobamaka na 81 après inauguration ya temple eke kotonga nkamba ngonga ekoki etongama na norme na yango nde papa Mfumbanza sikoyo abandaki kokende bisika nyonso kosala mabele kosala misala oyo bambuma ekobima kuna nde yango ekotonga Yerusalemi. Sika awa na kati na nkamba ndenge tofandaki etumba ebandi kowelela bisika na kowela na wana sika na ntango ya eye kokoma ete na bale 10 août ekomi eke no mobembo moko ezali eke invitation eye ya papa Mfumbanza akende koasiste na mariage ya papa Ndombasi. Papa Ndombasi azalaki mopesi monene na botongi lingomba surtout awa na ntamba babandaki kobosana te. Invitation ekoyaka toujours avant vers le 10 août on attend invitation eye ekomi na biso basali protocole alobi ete nga na kozanga te surveillant mpe alobi ete nga na kozanga te espèce mpe alobi ete nga na kozanga te bato nyonso tolingi kaka kokende toyebi ndenge ekosalamaka soki papa azokobima baliste ekosalamaka na baprotocole
komi ete biso moko alai kozalisa ngati tandaka kaka na bumoto soki opesi nkombo na yo mokolo wana soki okei te okaneli oyo protocole oyo akendaki na esika na ngai nde fulani boye tobosani ke tozali bandimi. Kele tolobelaki yango batemoi bakozangaka te. Sika ntango avant 2 semaines ya boke ya papa Mfuma Mbanza, ntango wana na biso bana ngai nazalaki awa lokola mokolo natikalaka na papa José, mais papa José leki na ngai natikalaki lokola mokolo. Papa Mfuma Mbanza ayebisi ngai mobembo eza kobongisama, naza komona etumba ezali soki nakei swat liwa to kobika, kasi kobwelana ezali na bato oyo baza kosala na ngai na esika wana totya mabondeli makasi. Alors ekomi ye moko papa Mfuma Mbanza akomi koyebisa na biso basali donc baprotocole, basurveillant na transport tozokende mobembo me kowelana ezali na baservice nyonso wana. Soki boyokani te ngai nakokende te pardon, soki boyokani te ngai nakokende te. Wana tokotinda kaka delegation te papa ndenge papa Ndombasi amipesi na mosala oyo ya nkamba, soki okei te pasi tokotinda kaka delegation ekozalaka pasi. Kasi bino na bino boyokani ezali te tango te. Tango mpe azolobesa basali nyonso na baservice nyonso wana ngai mpe naza na kati. Ntango wana awa na nkamba tozalaki kaka na mituka mibale oyo ekoki kosalisa biso, oyo aye moko papa Mfuma Mbanza Hollande tokomonaka asalaka nango accident, na pick-up moko ya Peugeot 404 oyo mpe bandaki kosunga biso. Oko papa Mfuma Mbanza aza kokumbama na papa Ndando oyo toza kobenga ye papa Dilandos. Pick-up wana ya Peugeot 404 toza kokumbama na papa Sipa, talani nkombo na ye kasi na sobriquet Sipa. Si c'est comme ça, soki délégation ekende na pick-up motoka papa Mfuma Mbanza etikala papa course. Na mokolo wana sika na tongo ndenge habitude ezalaki na papa Mfuma Mbanza, tongo aye na ngombe Kinsuka kotala famille, akomi na ndako yango bozongi na nkamba mpo ya kokota na ndako ya Nzambe, afandisi mama Mfuma Mbanza na ngai. Naza kokende kasi ndenge nalobaki mobembo oyo pasi ezali ya liwa, soki na ngai nakei liwa ekozala, soki mpe nakei te liwa kaka ekozala. Soki nakei donc ye papa Mfuma Mbanza moto akozala liwa wana, soki atindi délégation likama ekosala makasi moto akokufa akozala te. Na tina ya kowela kaka na biso basali bisika ya kotambola na moto. Mama Mfuma Mbanza malgré tobondelaki me asengi na papa Mfuma Mbanza alobi ete
soki yo kokende ngai mpe nakotikala te soki liwa ekoya pa eko bafuma mbanza balamunga mpe nazala pamba te mama mfuma mbanza akanisi oyo elekaka na 1964 na le 10 juin oyo accident esalamaka na Mankima kaka na Lukaya mina date wana tokoyokana na bango bato ya transport parce que oyo bazalaka batémoin ya accident wana bakolobaka eke ezalaka na mois de novembre mais awa na histoire batiaki eke le 10 juin 1964 yango mama mfuma ike na ntango wana ngai natikalaka ezalaka mpasi kasi ndenge osengaka yo papa tofanda kaka tofandaki kaka na mabonde tokotala foto ya papa mfuma mbanza oyo tokotiaka ntango nyonso oyo batia ye babande na motu tina mbebo adatu wana yango mama mfuma mbanza alobi ete mbala oyo nga nakotikala te awa olobi boye fo kaka nakende mama mfuma mbanza alobi te kobanga te papa simoki mbango akotika biso te tata nzambe nkolo yesu mpe bakotika biso te pamba te likambo oyo mokumba oyo tozali komema ezali nde ya bango bakotika biso te epe mokumba oyo tozali komema ezali ya solo biso toza komema ngo na ndenge bango nde baza kotindela biso kobanga te bon kambo te kasi na ngai papa mbenza papa mfuma mbanza asalipesi nga consigne abi tokokende ngai nakokende kasi soki nakei lelo mokolo ya poso soki mokolo nayenga tina mokolo nayenga okota ndako ya nzambe tikino ndako ya nzambe soki bosilisi na mokolo nayenga bosilisi na bino ndako ya nzambe na kinya boyoki sango ya liwa te basango te baeke naza nanga envie god mfuma mbanza esaka na ndenge wana na mama mfuma mbanza mpe ayebisi ye kaka ndenge wana na ndenge tomataka na mbanza ntango wana kepo tozalaka na yango esengelaki yango nde ekende na cortège me ezalaki na nzela ezalaki na voyage mosusu emikomelaki te nsima papa mfuma mbanza aye koloba ete biso nyonso tokofinana kaka na motuka na ngai oyo mpe ezalaka na ntango wana officier moko militaire autaka Brazzaville ye papa mfuma longo papa denge namba atindaka ye awa na baproblème personnel oyo azalaka na yango ntango asole na papa mfuma mbanza esengelaki azonga motuka ezalaki te mais ezali na papa libre oyo ya Brazzaville toyebi papa pasteur papa libre ye mpe ayaka na ntina ya maladi ya mwana na ye papa diangenda atindi ye awa na nkamba epa papa mfuma mbanza ayaka na Land Rover na ye papa mfuma mbanza ntango asalisi ye alobi ye bino botikala kosokola mai soki bosikili kosokola mai bongo balanda ngai nga na kopresede mpe papa mfuma mbanza ayebisi na officier militaire wana ete yo zela motuka oyo euti na Brazzaville okozonga na wana et pourtant place ezalaki na motuka oyo papa mfuma mbanza il faut akendele ye officier militaire wana abude oyo nzambe nini oyo azosala tribalisme mpo amoninga naza moto ya Braza
bamemanga na moto abrasa papa mfumu mbanza yebisi koyima te pamba te namoni etufuma na mutuka oyo nga nazo kokendele place wana mpe etikalaki esengelaki papa mfuma mbanza olalaki ete eloko nini nakopesa kado epai ya papa Ndombasi ye moko papa mfuma mbanza alobi eloko eleki motuya ezali nde préparer beaucoup de fleurs si bambuta baprotocole bamonaki bouquet de fleurs papa ekoki te tobakisa ata meme na likolo ofambaza tozopeka na motuka moko meme akokende esika nini meme akokotikala pe te fo akende kaka bafambanza alobi ete bosala ndenge bolingi ti bakangaki meme wana batie na kati na motuka wana deba eza kokontinue oyo motuka papa aza kokendele na meme na kati sukasuka meme wana mpe akotaki me na ntango wana papa mfuma mbanza akoti mozole ntango akoti abimi ntango abimi ntango discussion wana ezozala ya meme abibenza nake lisusu na mozole batina mozole papa akoti susu mozole pour la deuxième fois ntango aza kokota ye moko biso totikali libata tozongi tokende boso promotionani mpona meme papa afandi te alobi tozonga lisusu na mozole wana na troisième fois kutu bamimatili na motuka bakomi na rond-point batelemi azomi ake kokota susu mozole batata wumba batema tozo kotala kaka ndenge nini papa mfuma mbanza aza kosala batoro na kati biso nyonso na kati ya nkamba oyo tozalaki pene tolobi papa akota mozole kasi oyo 3 fois likambo ezali ngai na mote abombaki kaka ndele tata ayebisaki biso papa alobi ete na mutuka ndenge toza kokende ndenge baservice nyonso toweleli kokende oyo batikali na motema mabe koloba ete moko oyo atiaki mutu makasi ya kosala ete bamisusu malamu otikala kaka ye akei akende kosala accident mutu wana akufa para moko papa ayebisinga sekret wana soki nakei te ngai mutu moko fulani akokufa mpona nini na badiscussion oyo basali malamu kazalaki te ngai papa na verifie sipa akomi vers Gombe Matadi malamu papa yo fanda comme ça tozela mutuka wana soki eye bakota na mutuka bango nyonso wana pete bakende papa alobi ete ngai soki nakei te pasi ekozala na mutu wana akokufa kaka malamu ngai nakende kasi yo tala kaka ndenge nayebisaki yo soki ti lobi na pokwa bokoti na bino ndako ya Nzambe na kinya nyonso bobimi tina na kinya nyonso wana yebaka ete ata nasali likama me nakokufa te nabombaki likambo wana papa bakei butu nyonso wana ngai na mama tososala kaka mabonde na bamfuma mbanza ntongo etani
kola yenga wana pe okota ndako ya Nzambe likambo moko mpe eza te kobima ndako ya Nzambe nsani naye komona tata moko ya commerçant abandaki kozala awa na Kikoka, papa Tudo ye chaque samedi abandaki koya kozwa baclient okozonga mokolo ya mibale natuni boza malamu toza malamu esika nini bokutanaki na papa Mfuma Mbanza papa tokutanaki na ekote ya papa Ndombasi baza kokende nasalaki ka sondage wana nayeba soki ndenge kotinda kwa Nzambe ti esili ti poko kambo moko ezali te nzoka nde papa si akonetaka accident depuis 19h na samedi wana e papa Mfuma Longo mpe papa Diangenda ayoki sango mbala moko akitinaki centre kuna na hôpital ya Saint-Luc te aye kozwa ye bakenda Kinshasa. Kutu wana na yenga wana tolali likambo eza te nasi ya motema soki likambo ya liwa ndesi batindaki message awa ntango wana foni eza te batelefone eza te kaka communication moko kaka bato baliki na nzela bakommerçant bazoya kote oyo ou bien bakomili bino mokanda lendi wana ntongo etani likambo moko eza te awa na nkamba sika ezalaki na habitude eke fotokende na marché ya Kikoka kosaprovisione mwa eloko ntongo etani tokoti ndako ya Nzambe ebimi nga na makanisi na nga kaka telefone akende kaka vers Kikoka natala bakamion oyo ekoutaka Kinshasa po ekende Mbanzango oyo parfois message ekoki kozala vers 11h nayebisi mama nga nakenda nga wenza Kikoka nazwi mpe mutuka oyo ya Peugeot wana tokendango tokomi na weno tozalaki na mwa kafe oyo fo tokende koteka na basociété nasali nano kibage ya kafe wana nayeba nombre de kilo tozalaki nango natala tata moko mwana ya papa Nsilu Makola oyo azalaki directeur ya Yambo école biblique bazalaki na problème ya mabele kuna na mboka sikoyo fo bakende kasi fo balekela awa na nkamba bazwa papa na bango po ete bakende ye kuna na esika bakolobela makambo azalaki na Land Rover na ye aye kokutana wana na weno ntango nazosala mosala na nga wana ye acomprendre ke on dirait que papa Mbenza bayebi te likambo oyo ekweyaki na papa Mfuma Mbanza akiti aye kopesa nga mbote po toyebanaki omoni papa André grand frère ya papa Benasiri bala moko atuni nga boza bien nga ye papa tozanga biso bien bala moko ye mpe lokola azalaki sage omonaki on dirait nayebaki te totikali mpe kokutana na papa Mfuma Mbanza kuna na Gombe epai ya papa Kisorokele ngai motema ekiti moke kasi eske oyebi ki asalaki accident nayebi te alobi tui boyebi te nayebi te yo nde ozo koapprendre nga asalaki accident me ndenge kaka nalobi avant naya ye moto apesi nga kutu bato po ete naya epai poye basalaki accident wapi pembeni ya Madimba kuna nde basalaki accident ngai na bonzoto motema na nga ekiti okiliwa ezali te moto azwi shok te no bango nyonso mosusu akufaki me ye moko papa Mfuma Mbanza alamusaki ye directeur ya protocole papa Luidi ye moto akufaki sur place me ye moko papa Mfuma Mbanza talamusaki ye mais sinon papa ye moto apesi nga mai po ete na voyage aza kuna na papa Kisolokele na Gombe
kamotemekiti usali mwambangu wana na yepsi chauffeur tozonga ndako bongo peut-être na wenze kosila likambo eza wana ezali boye meyo chauffeur koloba ta likambo moko te tokoma na famille toyebisa likambo na kinya nyonso mpe tokopesa liloba yango na lingomba tozongi naye kokuta mama Mfuma Mbanza aza kosaprete akenene bilanga atuninga ozongi ngai nazongi mwambangu mpo namoni yeke namoni tokomi na ba 11h30 ou bientôt midi naya kolia moke bongo nakende est-ce que wenze kokuta yango nakokuta yango kaka mama mpe alobi tika mpe ngai nalia tolia ensemble tolia ensemble tosilisi bala moko nayebisi mama papa aza na ye bien bakomaki bien kutu atindili biso mbote moto aye na mbote wana mwana papa Silo Makola papa André yende mutamemi message wana na koloba ete papa aza na ye bien ye kutu mutapesi ye bato oyo ayele awa kasi ndenge alobaki na kokende bakoneta ya accident ata balobi kaka ndenge wana mama akangi nga na nzoto likambo yango ekokani kaka na ekokani me papa azali po soki liwa ezalaki le bakoki kobomba te koyebisa biso sikoyo ndenge nini nga toma alobi ke na 1964 ezalaki kaka boye nga natikalaki mbala oyo fonakende komona esika papa aza kozela traitement na azozwa traitement me aza na ndako ya papa kisolokele kuna na Gombe mama ezalaka ye pasi abi no fonakende kaka na kofanda te tosali programme tobingi papa Umba lomoni papa Umba aza kofanda pembeni na biso wana toyebisi etala likambo ndenge ezali sika tomata na Mbanza tobenga papa de la ville papa wasukula na ntango wana toyebisa ye likambo mpe lingomba nyonso eyeba esalamaka mpe ndenge wana lingomba nyonso eyebi emonani ke tokende mama Mfuma Mbanza ye moko na ngai moko na bapapa wasukula comme ville sainte akoki kotikala te na famille ya bapapa Luidi oyo bakotaki ka wana nyonso tosangani kaka na pejo na biso wana kobanga ya ndenge wana na papa Mfuma Mbanza ndenge akotelaki 3 fois na mozole nkamba nyonso tozalaki na panike. Découvrez la collection de Nîmes par Suadi de 10 € et pour toute la famille. Des pièces inspirées par vous, composées à 20% de coton recyclé. Votre denim, vos looks, votre histoire. Il est temps de connaître la valeur de votre voiture. Alors vendez votre voiture.fr va illuminer votre... oyo tomonanaki ya kokokande biso banakendaki le temps ya kosala bamanevre nyonso wana toye kolongwa 17h awa na nkamba 20h juste kuna na centre d'accueil liboso papa Mfuma Longo balengenda kontina kobanga ndenge wana na ye chauffeur tokomaka presse tomona papa Mfuma Mbanza papa diangenda ayambi biso na 20h wana abaloli biso na nsima kotala motuka oyo papa Mfuma Mbanza asalaki nango akusida position ndenge nini epanzanaki bandeko na biso ya transport na théâtre babongisi yango tokomona yango libanda mama na likambo mobeko ya Yerusalemi mpe kobunda na biso bandimi kokana kosala na mabe na ntina likambo tata Molimo Santo papa Mfuma Mbanza kolo Yesu andimi na ye kokufa
wanakowela nzoto to molimo ya mutu moko oyo bakaneli na lisanga ya bato na ntina ya mosala ya tata molimo santo. Kasi toyebaka ete ndenge toza kosala ndenge wana tata molimo santo kolo na bato na ye oyo bazali kosala na solo akoki kotika bango te. Biso mpe oyo tozali kobundila bisika ya ntina ya mosala tata molimo santo, malamu ye moko apesa yo eke osala effort koloba ete nga mpe fo nazala na esika wana. Yango nde ezali komonana na mokolo na lelo na bamouvement nyonso na bakorale bisika nyonso. Malamu tososola na esika wana, tozala ndenge tata molimo santo lelo na nzoto ya papa Simon Kimbangu Nkyangani azali kotambusa biso. Tokokana na oyo papa Mfuma Mbanza kolo Yesu papa Dalunga na Kyangani awelelaki mpe nzoto mpe molimo ya mutu wana. Papa Mfuma Mbanza solo azokaki makasi na elongi, kasi oyo bakanelaki ata kutu gratinir moko. Soki oyo bakanelaki ye mpe atambolaki na ndenge ya masumu ya mabe ete nde akufaki. Esika wana malamu tososola ngai na yo na mokolo na lelo wete tata molimo santo mpe akontinue kobatela biso ndenge abatelaki nzoto mpe molimo ya mutu wana. Makambo mingi ezali me mwai toloba makambo nyonso na mokolo na lelo ezali te. Tokangama kaka na maloba oyo papa Simon Kimbangu Nkyangani azali koyebisa biso nyonso na mosala ya tata molimo santo. Kowelela ikozalaka te, bapona te, omitia te, tango olobi ete ngai nalingi nazala esika wana. Na tango wana olobi ke ngai nazala na esika wana, elobami ete yo nde oza kowelela esika wana. Eza ndenge wana te. Nango tata molimo santo atindi biso kaka na maloba misato oyo batata batikilaki ye mpe batikilaki biso nyonso: bolingo, mibeko mpe misala. Tosilisi bokombo tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Amen. Bika tokubikela moko twatonda lusiku musu ye lusia musu tutambuli kwa sedieto musola kwa se mwana tata mwana felila munkumbwa se ye mwana ye tata mwana felila. Les témoins vivants de l'histoire du communisme, de l'histoire de nos papas, vient d'être donné, vient de passer à l'attention de tous les fidèles communistes
présent ici en Cameroun, Nouvelle-Jérusalem, mais aussi à travers le monde, car la RATETI est là pour vous donner l'ambiance et tout ce qui se passe ici au siège international et berceau du Kimondisme. Chers téléspectateurs, auditeurs de la radio-télévision Kimondisme,